Merci Balandinho Soya Tokomi Wapi Eza Oabino et Penge Fofana. Nalobara toujours pour na Ozala Commando. Il faut la préparer par commando. Sentiment ya Tokomi Wapi Nde Yangoyo. On a toujours sentiment ya Tokomi Wapi Eza Diaspora. Ya on a na JFM Service. Eza bien collacé Masolo na JFM. Masolo aussi na Epenge Fofana. Merci na Richard Pangi. Na kosenga na mama Akota. Pour bato batala kabiso batala soki na sali émission awa saka likambo ezali boyebiti yango na kosenga mama aya na tuna eka mituna nini etindio aya koluka biso tokomi wapi ezalaka ndeboyi tosalaka nyonso po toyekola yango mama na ngai mbote mbote papa bana oyo na bango otala kamera otala ngai te bana oyo baza bango anzelu ya nzambe basali nini soki natali bana oyo bato baza na bahôpital na minute oyo baza epa Claude Kabundu Alesa bazosenga bana yo nzambe apesi yo mapasa oye koluka nini mpe message nini oye nango bano papa tala kamera loba makasi bano nayo na bango papa na boti bamapasa nasepela kopesa mokonzi ya mboka bandoi baza bamapasa baza bamapasa oyo napesi Félix Antoine Tshisekedi oyo napesi baba Denis Nyakero oyo deuxième fois nasala émission nasalaki émission awa ya bana mapasa misatu bapesi kombo ya distingué première dame mama Denise bapesi pe kombo ya mwana mboka soldat du peuple Martin Fayulu bapesi kombo pe ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État tango tribalisme etokaki me namonaki mutu oyo azaki yango mutu ya bandundu aboti bana mapasa misatu apesi kombo ya mobali soldat du peuple Martin Fayulu koto apesi kombo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État koto apesi distingué première dame mama Denise Nyakero nde esika na bayi keno même fondation bozosala eloko nini eza bien kouta mikili ya poto mpe kofanda na fondation oyo eza muziki te eza fondation ya distingué première dame mama oyo alobi apesi kombo ya distingué première dame apesi kombo ya chef de l'État mama na ngai eloko nini ememi yo awa eloko ememi wenga awa nakendaki na maison civile ta bana babotamaki batindaki biso na maison civile bana baza babebe bayebisi awa ndako ya présidente na réponse ya maison civile bayebisi awa ndako ya présidente babengani nga bakati photocopie ya date de naissance ya bana na maison civile natika na original ezali ntango bana babotami babebe meselabe papa monseigneur nde ayambaki biso monseigneur mulumba moto ayamba biso apesi biso ya rendez-vous toyoki kokwea na confirmant po tozonga ye mpe akufi to toyezongela bango moko kuna oyo tozoyamba makambo ya kala te awa ndako ya présidente nde naye kozonga epa ndeko eleze moyamba babola nde naye awa nalakisa président nasepela makasi akopesa ye bandoi président na biso na Congo. Merci ezosalanga pasi omoni biso bazo respecter biso pena te mais eza na kwea bato bazo respecter biso liti oyo tosali yango nasepelaki lobi na témoignage ya héros vivant honorable Franck Ediongo atalisi bato 2011 bajournaliste nini oyo bazalaki engagé na combat lokola honorable Eliezer lelo akomi député national yango orgueil alataka yango te balobi maison civile mwana mwasi oyo akendaki kuna mpona nini ntango aboti apesi président de la république Ndoi na première dame distingué première dame mais eza soni ya kobenga na ye mpe bozwi acte de naissance bokati chance ezalaki photocopie mais monseigneur Mulumba ayambi ye mpe apesi ye rendez-vous mais aye kokufa eza ngai te eza ye moko mama nde azotémoigne yango bozo trouver normal balibane banyokola bakongolais bendie banyokola bakongolais biso na biso mpe na kombo ya image ya maison civile ya chef de l'État lokola apesi bandoi nde akendaki kuna
po kuna ezalaki boutique te kuna eza ligabo te yango ezosala pasi même na maison civile ya chef de l'état eza muziki te bozwi bato bizwazwa botie bango ozomona mutu azorépondre azopesa baréponse oyo esengeli te neti lelo estce boza na esengo ya kozala na maison civile meme mama Marthe place aza ya koyoka neti makambo ya boye bapesi président na distingue premier dame bandoyi mais mutu aye na maison civile boza fier ya koyoka baréponse ya boye mpe ya komona lelo distingue premier dame asali fondation na ye mpona bacongolais mais lelo bazwi bajournaliste oyo meme na baprovince bakendaka te baza na basalaire neti babiso oyo touti kosione na Sankuru totamboli na photo ya distingue première dame mais tezongi meza na bato mwa boye bafandi baza kosentir mpena baza à l'aise cest biso bafofana tobundela nde bino tolekisa jeunesse na biso na komba mpo bino boya kovivre lelo moto okola monseigneur Mulumbu ayambi mama oyo mpe apesi ye rendez-vous mais kokufa na ye mwana mwasi oyo asatiri shoki monene mpo azongi na maison civile boyoka baréponse bapesi ye bino mo bozomona devant caméra oyo azolela nde mwana mobali nde mpenza chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lelo mpenza koede neti mama oyo kia bando kata ata ballon eza combien par rapport ne toyebaka mbongo ya Kongo kaka koyibama mbongo ya Bukanga Lonzo awa ekei 200 millions toyebaka mbongo ya Kongo kaka na kosalisa bato te kaka moto akomi ministre akomi libumu moto akomi général akomi santé mais basoda oyo aza kodirige baza ya kokonda bana basoda batanga baklasse malamu te yango lelo mama na ngai eloko nini na bakongolais oyo bakolanda yo posa na yo eza nini mpe eloko nini ememaki yo na maison civile ya chef de l'état akendaki mpo basunga ngai bapermettre ngai nakokutana na Denise nakeo mama Denise azolanda yo place aza télévision ezalaka na frontière te naza na bana naza koluka ata moyen ata ya koteka napasola ata balwa bilamba tombola nateka oyo oza na motema oyo ya kimama ya mawa akosalisa ngai ozofana na bana oyo wapi azovanda na bango na Masina na kote nini quartier nini na numéro na Veni Kilua quartier nini kana Bitabe na quartier D na Bitabe Liberté oza kote ya marché de liberté oyo mwana yo pusa na boye mwana wa liboso sikoyo komona lelo avenir ya lobi eza ye soki oprepare ye malamu lobi yenda kozwa relève mais ya komona lolenge na bacondition ozaleli yango nazotikela yo quelques minutes otalisa bandeko atake mama mpo mwana akoma jeune fille boye soki lokola ndenge aza pembe soki oyo akabe ye malamu te nde okomaki ya baviole mwana ntango mwana azozanga fufu na ndaku azozanga miliki na ndaku azozanga lipa nde bakokende kokosa ye babebisa bolenge na ye yango nazoyebisa yo otala kamera oloba na bakongolais nayebi ke tokomi wapi à travers mwana mboka Eliezer eza na batu oyo batalaka nyonso tolakisaka baassistaka biso itaga 120 mutu nyonso aza posa pete ya lisungi asunga yo lokolo olobi ke oza na posa opasola ata ballon mpo oyeba ndenge nini ya koakadre bana boye bango moko bazotala sante bana baza nango meme couleur bana baza nango lobi tolingi jeune fille oyo azala faser te bano tomonaka na baéchangeur na baimika na baveme ezalaka kaka boye lobi mwana oyo akokóma na balabala bakomi koviole ye akomi komela bangi akomi komela bamasanga mais poto perde ye te na baleki na ye bamapasa oyo yo moto oza kolanda epenge Fofana mwana oyo moye nalobela ye eza te nalobisa ye eza te aza mwana moke mais yo moko atake mama mpo mwana oyo azala na mafuta azala boye ifo teka makala mais lelo ozokoka lisusu te yango oye na télévision ya bakongolais olongwe banda Bitabe
yango na yambi yo nayebi keno émission oyo Richard Pangi azolanda ngo. Maman Pauline Lumumba, pourquoi opesaki eloko oyo kombo mususu te? Opesi yango RDC Monde. Place nyonso oyo azana makila ya RDC azali. Richard Pangi, ma image etushaka o nde yango yo. JFM Service, les seules agences ongai na sala la publicité. Nayebi keno maman nyonso oyo akoya même na colis elamba neti ya bana boy na poto ezelo côté. Ogo kangaka carton oyo na JFM keno na monaki image ya Fofana. Carton ba komemango au filet parce que azo kanga conteneur moko oyo kokoma da 2 semaines. Soki ata oyo na miliki ke JFM pona bana mapasa wana epenge Fofana ayambaki bango. Ezo sala pasi ya komona bana kitoko boyi. Bakoli na mombongo ya makala. Mais lelo mama alobi akoki te ndalongwe a partir ya Bitabe. Mwana ya liboso yeyo. Zemi ya mibale aboti bana mapasa mibale. Boko prendre. Soka telemi po abokola bana ona kindumba. Eza mibale bakoya kopesa ye 5000 francs, 2000 francs pour babimana ye. Mais là j'ai courage ya aboy abwaka bana oyo. Alobi keno na to komi wapi tozo mona nde bato zo ba solution. Na mona na sala ba émission awa moni ke muto azo leka mafongoli saki. Alobi na zana $10 na 5000. Ba Congolais bazana bolingo. Mais le lenye mboka ekambami pendant 18 ans nde talisi keneti ba Congolais bazana bolingo te. Mais depuis to banda ko sala ba émission awa tozo mona même honorable Eliezer a voyagé à Kate. Beki esalema na Kinshasa te, chaise esalema na Kinshasa te. Mais aux hommes, on a même un engagement à l'objet qui est un bougement qui est la action. Ma salika toujours appel na bande connaît ba Congolais. Maman oyo, je pense que no biloko ekoya na bureau awa. Toko benga ye akoya kozwa. Pendenga lobi ke ate kata ballon. Alembi côté kamakala. Pe mombongo ngo pe esili afutela randa kwa $25. Lelo azo wa kofutela angara wana te. Yango ngai pe na yambiye. Pour lelo eza bien kozala na église. Eza bien kokanga foulard. Mais l'église est belle na mboka na biso mais bolingo ezate. Mais au na pays arabe, au kuta bazana mosquée, mais basunganaka. Yango na tuna ba pourquoi ba musulman baliaka na maboko. Maman na biso ya RDC Monde, maman Pauline Lumumba, pasteur Félix Sombo na Angleterre, balandi nyonso ya pesa moninga sourire na Afrique du Sud, na Angola, na Brazzaville, na Bujimai, Kananga, Équateur, Matadi, na Goma, si on a dit que tanga neti France, Belgique, Allemagne, Hollande, Londres, Afrique du Sud, na ebi que tanga boko tala image oyo, eza bien que negotia dim, eza que negotia offrande, mais soki ozwi mbongo neti bana oyo, mama mama kata ballon lelo, eleki kokende kopesa pasteur mbongo. Pour les senga kozala ba pasteur wetu ba Claude Kabundu alesa. Moto alamuka kazwi moto kindunda ko mama lupango. Moto asimba $10 te, moto asimba $20 te, masimbi $2000 mbala moko. Yango yabi keno mutu nyonso o akozala toucher. Yaka na Itaga 120, okokuta Amos Lubaki, okokuta Manix Kimbolo. Nde différence ya to komi wapi yango yo. Yango to garda image. Awande Eliezer Tambwe abima député national. Awande Eliezer Tambwe ado sa différence na ba 500 députés na assemblée pona nini epenge Fofana bulanda kanga pona botete bulanda kanga pona bilamba te pour même bilamba na sombaka te yo muto tindela nga elamba yo muto tindela nga sapato na lobi keno to pesa moninga souri eza mate ya omona mboka Eliezer afongoli Coran afongoli Bible pe eza kosalema yango nazopesa mama maloba ya suka azoloba pona bongo nyonso bo bango talisi nyonso awa basunga na mutema ya mawa na mipesi awa na bana oyo bayokela ngai mawa basunga ngai. Oza mutu ya province ni na muluba mena ko na Lubumbashi okoyi na Lubumbashi olobaka Chiluba na Swahili bien na lingolo bana balangi wana olobi Swahili olobi na Chiluba. Nampenda bandugu yangu nyote babe na tufuata kwa hii wakati munisaidie kwa na hapa batoto miko nabo. Mina vivre mu difficulté ya nguvu sana na vile Mungu pia ashilalaki ananipa batoto bawili
kwa nipa batoto hapa inashikia furaha sana izala batoto hapa na mpatia president wetu wa inchi. Me ula wote uko na roho ya buluma ya buzazi anyangalie uko na mancho ya huruma nisaidie uko mimi ndani ya mgini yetu ya Kongo munisaidie uko mimi nao. Na Chiluba. Ningamba bana betu bonsu bananga baje bantulonde jibeju ku TV ngambulisha koko ni bana. Merci. Et ça linga pasi ya. Omoni pasi soki elati mutu. Muta koma azanga meme courage ya oloba. Tango na yambi mama o azali na courage makasi. Neti lelo honorable leza koza mwa ko lupango. Mais faut bato ba juger na bana na ye propre. Taba komona Epenge Fofana. Taba komona Didier Kiku. Neti nga na zapenda mwana ngwaka na komina Kiasa. Katia bato ya baboketu. Osomon Didier Kiku azamona matete représentant ya Kiseso. Yanga lobi Kiseso debout. Ndena lobi keno lukunga debout. Awa nazo tanga ba oyanga. Na ebi bango à travers honorable Eliezer. Soki na kena Japon na komona mwana mboka Ebi. Soko komi pena na Japon okuta keno mwana moko congolais azawana. Même arrivé na chef de l'état Ebi Japon ayambaye. Soki na kena Dubai. Na okuta mwana mboka Kadima. Moto azumi me ba libanais bendie engagé bango maza congolais. Soki na kena Suisse na okuta Pauline Lumumba. Na okuta Richard Pangi na kati ya Suisse. Soki na kena Angleterre na okuta Félix, pasteur Félix Esombo. Oza pasteur otera liloba nzambe. Bandindele bandima ko changer makambo pona keno congolais azote ya bango. Soki na ye a na kota bato wa Claude Kabundu Alesa. Aza pasteur mais atonganda ko étage te malinga komona passe ya boete. Lolenga te ya kabato ndala mwaka tongo moko azui mutuka amemi mutu azana pasa azana kingasani azui kiti na ye ateyaka mazui mutu abifana na kiti wana vanité de vanité yango na lobi keno na lingi na mona lolenge be église eza ebele ba pasteur nde bosenga ba offrande ya ba $1000 $2000 mais botala ndenge tozo souffrir ngai na uti précisément na Sankuru na telisi lolenge Sankuru ezali balobi keno osa achatage pona ba politicien ya Sankuru mais bouti komona école ya Willy Bakonga ministre ya éducation nde bozomona image mais botala ba école ya Willy Bakonga azana ngona Kinshasa excellence mais botala côté auta côté babota ye nde a se trouver na Kinshasa mais ba papa na ye ba papa le kine bazana Équateur soni yango na bikaka na Congo okomona mutu aza préfet libumutia mais ba enseignant ba ne lokoti boye ba keno lolenge tokomi wapi ekendaki na Kabila tina suka ce n'est pas dit que notre accompagné Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetoko ndima ko défendre banti valeur soki mutu ya mabe azana kati ya cabinet ya chef de l'état toko telemela tina suka yango bomoni ke tozui pouvoir parce que biso tobundi tokomi wapi toza bato ya 100 jours te toza bato bazwi biso na Béatrice te bo sentir quand même tomatisi mwa pression parce que ezosala pasi mituka nyonso toza komema boza kosombaka me bozotala pasi ya bakongole te toyebaka mbongo ya kongo kaka ntango bayibaka nalobi ke oyo nyonso aza na besoin ya koede mama na biso ateka balon botala ndenge bana baza kolela nalobi keno na bato nyonso oyo lelo pesa moninga suri mwana mboka boviki na Goma club tokomi wapi lelo tozobanza wa okende na Mbujimai yango na kotanga PDG Kabati na kotanga Pacifique Hotel Francis Bukasa na kotanga Le Star eza bato o bayebi honorable Eliezer o pe ba kopanaka komba na ye. Merci na pasteur Félix Esombo na Angleterre, merci na Richard Pang, merci na ba mama nyonso o ba sepela kotala tokomi wapi parce que a to sala kabisa lela te to lobelaka o esengeli. Merci na mwana mboka Shadrach, merci na mwana mboka Grace Epenge Fofana awa na uti mboka.
Merci na force du progrès au bazo sala élection na bango lobby. Ya komona keno organisation ekoti attaque parti au pouvoir. Lelo esengeli mutu a remplacé président Jeko na élection. Nde na lobara toujours ngwaka mabele mame epenge Fofana mona ngwaka ya tongo ya commune Tchassa. Merci na di progrès au bayebaka auto salak. Awa botombolinga likolo eza signe ya makasi na okita susu simati. Komema mutu na limité eza facilité. Ola batombola mona mboka Eliezer batomboli epenge Fofana kande besoin mona bilili bino moko bosala commentaire leki yankoi to mwana nkoi azakoi posa la commando il faut la préparer par commando epenge Fofana azo respecter ba trace ya amateur nae honorable Eliezer Tambo ngai esalinga pasi ya komona place a utina bana mais lokola mwana mboka Eliezer ye moko azate ngai nalingi nasala yanga geste ya mwana nkoi azankoi mwana mboka Eliezer amatisi nzete mulai metango baye bakuti l'élève du maître na kubeta te na benga mwana mboka Eliezer bozo mande bana baza kolela yango esengeli tozala na makasi po toyeba ko défendre l'école na biso parce que charge ezali mpona nazoloba na bato oza général ozokoma libumu munene boye me basoda baza na nzala oza pasteur ozosomba mituka me bandimi na yo baa na eloko te yango ngai nalobi keno na moke na ngai naza nango napesi mama na ngai asomela bana meme ata dole mpona kobengaka mwana mboka Eliezer te mama na ngai lokola bokuti mwana koo lupango te. Merci papa Fofana ya kosunga ngai mbongo oyo mpona kolia na lio nayebaki te lelo na kolia te pesi bonzamba apambola. Merci. Avis de recherche ndeko Chikala Albert Kombela azali bongo koluka passeport na ye oyo ebungaki mokolo moleki awa na ingumba ya Kinshasa. Yango asengi na ndeko nyonso akomona yango abenga ye na numero oyo 085 44 72 799 085 44 72 799 tope aleka na bureau ya tokomi wapi oyo eza bongo na Itaga numero 120 na quartier Ngaka commune ya Kinshasa. Mwa lifuta ezali